En tout cas, Nathalie nakamwe pe na seki. Grâce mbisi lelo oyo. Na communauté oyo. Grâce mbisi atambulaka bamenasaka lisusu te. Grâce mbisi akota ti Château Rouge mutu akofinga aza te. Grâce mbisi akoparke voiture mutu akobebisa voiture naza te. Grâce mbisi azotambula ntina baprovince bazosala rien. Sikoyo likambo ekamwisi nga na nyonso bozomona ngo na image. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Je suis venu livrer un client. Je suis à... Ici, c'est où? Sur scène. Voilà, je suis venu le livrer. Là, c'est la gamme blanchissement. Ouais. Attends, vérifie bien, hein, parce que je veux pas... Là, il y a le savon. Ouais. Tu as le savon, ok? Ouais. Et là, c'est la lotion. Ouais. Là, tu as la crème pour le corps. Ouais. Et là, c'est la crème pour le visage, ok? Ouais. Et ça, là, tu as la sérum, huile. Voilà, c'est la gamme complète, hein? Gamme blanchissement. Hein? Merci. Merci, au revoir. Grâce mbisi akomi livreur. Livreur eza pe na problème. Mais problème a somo elakisi penza Grâce mbisi bakanelaka ye lisusu te. Aza na binemi, oui. Binemi o aza na bango lelo. Baza penza binemi oyo Grâce mbisi asali likambo. To bato wana basali Grâce mbisi likambo. Me binemi o bazalaki liboso. Binemi ya kanda pona succès. Lelo oyo bakoma bafana na ye. Grâce mbisi penza asala livraison, achepe numéro ya téléphone, akepe ye moko, a livre peloko. Bandeko, nga papa robot, ata botuna ngai na ninga naloba te. Oyo kosalama te na vie ya Grâce mbisi. Même itia kokoma koko. Mais tangu nazomona ngo na examiner vidéo na moni ezali mise en scène te. Po muto a livré, baye kotikele livraison. Tout d'abord azali fanatique ya Grâce mbisi. Azomonana. Tangu Grâce mbisi azosala vidéo, yepe azosala vidéo. Azo seka seko seka. Donc, ndenga sombi ba produit, azo zo ba produit, azo kipe kutu te ba produit ango, soko esalaka to esalaka te. Mais mutu oyo, jeune homme oyo, mwana oyo, asombi ba produit, ye importance eza kaka, baye ko livrer biloko na Grâce mbisi. Je suis venu livrer un client. Je suis à... Ici, c'est où? Sur scène. Voilà, je suis venu le livrer. Là, c'est la gamme blanchissement. Ouais. Attends, vérifie bien, hein, parce que je veux pas... Là, il y a le savon. Ouais. Tu as le savon, ok? Ouais. Et là, c'est la lotion. Ouais. Là, tu as la crème pour le corps. Ouais. Et là, c'est la crème pour le visage, ok? Ouais. Et ça, là, tu as la sérum, huile.
Voilà, c'est la gamme complète, hein? Gamme blanchissement. Hein? Merci. Merci, au revoir. Yango azo immortalizango. Azo filmé Grace Mbisi. C'est que le la Grace Mbisi pe abando filmé jeune homme mango. Abando l'accepter ma produit. Jeune homme azo kokako supporter te émotion na ye. Jeune homme émotion ezwaka makasi na makasi. Pandeko likamba kokamwa. Grace Mbisi akoma kotambola. Grace Mbisi akende Château Rouge awa. Akoti na magasin. Akangi biloko to ezaki na magasin wana na compte ya confinement. Willy etoka. Ya Willy etoka na ye. Ye mutakangaki magasin wana tu. Bapesa bato bazoleka bazwa biloko. Mutafinga ki Grace Mbisi azate. Mutabeta ki Grace Mbisi azate. Pe bato bayaki bazwaki biloko. Yango nazotuna. Bandeko. Communauté oyo. Grace Mbisi lelo. Eloko nini asali. Oyo etindi bomo na ye sikoyo. Aza susa ennemi na bino te. Pour communauté, ennemi numéro 1 boche. Karine Mokonzi la baronne. Na solo bana ba o basala ka bemission te. Ba o basala ka bemission. Miso basala ka po na mbongo. Misusu pe po na haine. Mutema mabe. Me ba o ba bengaka. Ba o ba tchaka ba commentaire. Ba o ba futaka mbongo na batu wana. Bango penza bayinaka. Karine Mokonzi. Na ndenga kosakana te. Ndenge babanda koyina. Grace Mbisi. Karine Mokonzi lelo bayinake makasi koleka. Ndenge bayina Grace Mbisi. Karine Mokonzi makambo bayinelaka ye atika. Atika kutu te. Asala pe likamba grave te. Mais aseskiza apema na ye. Ti lelo balandaki na makambo tu. Na ya lokuta. Na ya kofonde. Sikoyo Grace Mbisi. Soki totali malamu. Likambo bwanda kofingela ye atika. Grace Mbisi atika na ye te. Asa na ye toujours la sexy. Sexy wana te mte banda ko déranger bino. Eloko banda ko déranger. Succès na mbongo. Surtout ngana banda ko landa ko silika na bino. Entre les 8. Non. Entre les 8. Les 14, Bosilikara Makasi. Entre les 19, les 26, Bosilikara so Makasi. Et Saganin. Mbongo bozwa ke sili ubene. Banyongo. Naiba Jurwana. So boche tembe. Boke na ba Facebook na bino. Bisika Bosilika. Video ezali. Bokomona ba date bosala ba live. Bokomona na semaine nango na date. Bokomona kosite. Lelo Grace Mbisi. Chaîne Kweya. Grace Mbisi. Akangami na BMW pendant 5 ans. Alors, Bodimina. Bodimina kote botiki. Bino nyonso wana bokei pa Karine Mokonzi. Donc, eni na bino ezalaga. Mbongo na succès mutu wana azosala. Na bato azokutana. Na ndenga azobima star.
bozomona ngo eza trop facile. D'après bino bozomona asalaka eloko nini mwana mwasi oyo, asalaka eloko moko te, nayebi ntina bolandaka te ndenge kaka bolobaka lelo oyo na la baronne. Donc les mêmes bato oyo boyinaki Grace Mbisi bobakisami na bamisusu boke koyina Karine Mokonzi la baronne. Siko bino ba oyo boyinaki Grace Mbisi bokoma kopesa ne bambote na nzela, bokoma kokangama ne bafoto, bokoma Grace Mbisi la sexy, Grace Mbisi mama na Rachel, Grace Mbisi en tout cas tosepelaka no Shanza. Grace Mbisi ashanza na nini? Ashanza na nini? Kaka nde kupa orange alataka susu te. Elamba mokongo libanda alataka susu te. Alataka ne kutu. Donc chaîne ezo fonctionner te, moi pa bimaka mbala ebele eza te, moi pa shanzaka eza te. Mazaka ndenge azalaki. En plus n'époque wana tango aza kochange babilamba wana tu air nyonso eza bilamba aza kosomba na tati akati yango mokongo. Aye lelo oyo akoma fasomba bagriffe. Alors ekoma so likambo yango mwa eshanzaka mingi bilamba modele wana eza te, mazali kaka ndenge azalaki kaka nde site ekweya. Mpo na ntango akala Grace Mbisi afinga bino te, botala bavideo no, namona bisika kosola te mpo na bino. Moto ya liboso Grace Mbisi avanda asali mpenza video na Facebook aloba na ye ezali propre patron na ye Yves Kambemba. Sima nango deuxième personnel ataka kuta se défenda Zelo Zino. Tango Zelo Zino alekisi aye kozongisa. Donc nyonso bosala na ba vrai journaliste biloko tue bima na Facebook Grace Mbisi akosola te. Batake na nzela na kanisa na nani na malolo, oui malolo bapapola mbata plein mission zosala agunza makaka ayoka pasi akanga bakamera na ye bakenda babebisela ye voiture baniefula atindeka ta misapi na bino na bene te, aloba te akosola te. Mais sikoyo pourquoi asalaki eloko te boyinaki makasi? Sikoyo akoma kosala eloko, sikoyo akoma kofinga na ya mama, afingaka bino penza afingi, mais akomi mwana malamu. Akoma kosala bemission mabe contre Karine Mokonzi, akoma koloba makambo mabe contre via Karine Mokonzi, akomisa Karine Mokonzi ennemi numéro 1. Alebino bolobi te tout azosala bien, tout azosala bien. Bokoma nekutu ba camarade na ba membre équipe nationale neti Pamela Shekola, ba Cynthia Wadol, ba pona Grace Mbisi et Karine Mokonzi. Bakoma kosepela na Grace Mbisi ndenge mosusu na kati ya mitema na bango ata bakoloba te. Siko Grace Mbisi
sikoyo nde azosala mabe mais rien nalobi te bosala mabe nalobi botika ye ndenge aza sikoyo mais nazotuna bino nde communauté eloko nini esalaka bino boyina mutu ntango azosala eloko te motema mabe wana eutaka wapi mpo na mbongo succès mpo yo ezobeta tan ebele ozwi 900 euro 1100 euro 2000 euro mais non nasukisi awa botikala mabe et ciao. Je suis venu livrer un client. Je suis à... Ici, c'est où? Ville sur scène. Voilà, je suis venu le livrer. Là, c'est la gamme blanchissement. Ouais. Attends, vérifie bien, hein, parce que je veux pas... Là, il y a le savon. Ouais. Tu as le savon, ok? Ouais. Et là, c'est la lotion. Ouais. Là, tu as la crème pour le corps. Ouais. Et là, c'est la crème pour le visage, ok? Ouais. Et ça, là, tu as la sérum, huile. Voilà, c'est la gamme complète, hein? Gamme blanchissement. Hein? Merci. Merci, au revoir. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de qui topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.